bote bandeko na nga balandi nyonso ezali ndeko na bino mwana mboka mundeli océan résistant mbote mingi nakona bakongomani nyonso kolingaka komba na ngai ata kolilinga te me nayebi kosepela na komba oyo tosina na yango tosina komba lokola lumumba lokola kasafungu lokola bamoïse tshombe lokola bakalongi basangajaki pour que république lobi babengango république ya solo république mpe ya malamu nde bitumba nazobunda nabundaka bitumba ya motu te nakotolaka mwasi ya motu te nafingaka motu te eza bitumba ya mboka kasi message ya regret na kopesa bino bandeko na ngai telefone nde eza te ya android mbe omonaki bilili depuis lobi ndeko na nga mpe journaliste kambuya azwaki information na retard po lelo nde azwango na 9h ndakotokango na ndenge aye nasolo na bino likambo oyo fille na ngai fillette na ngai ya 14 ans bandeko na biso babengi ya basolda bacikaka garde républicaine ya monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo atirakisi mwana na ngai na mokolo ya samedi na butu na 23h mwana uteki wapi mwana uti ngamba masina a partir ya passerelle ndenge natuni bakamarade bazalaki na ngono moto moko azalaki wana abengaki chikaka wana que ce soit yo soldat yo militaire yo policier mwana moko na nzela a provoqué yo mwana moko na nzela ya mwasi ya moke ya 14 ans toza par exemple la fingaki yo tozalaka bongo oza parent la première des choses ya kosala ya kobete masasi te eloko liboso ya kosala kokanga ye loka bapara na ye papa tala mwana oyo nanga nazoleka taki tata na ye afininga to atumolaki ngai comme ça elongo ngai na yo nakopesa mwana motu makasi te tomela na façon nini tokoindikele ye pour que azonga na aliment mais yo soda oza mobali otire sur mwana na yo oyo bomi oyo beti masasi aza mwana na yo alors na minute mwana na ngai na moma tozolebisa bino aza na kampoko babetie masasi awa nzambe aza makasi akufi nanu te lisasi efandi awa mais awa omona libulu monene etimomi awa c'est pourquoi nabengi ndeko na ngai leki na ngai ya journaliste ndeko na ngai ya journaliste nabengi leki na ngai parce que azali ngai na mokolo na ye parce que soki likambo ezali fo kotia ngo na bilili mpo bayoka mai bazosala na ye mabe na mboka na biso arme ezalaka défensif soki eza na moto azoya par exemple pour menacer un enfant de 14 ans que ce soit menace ya mwasi pe akukosala menace contre Moura contre Chika la garde républicaine menace ya ndenge nini donc l'enfant est à Kampoko l'autre kendaki bazosenga kutu ya liboso $20 pour la fiche bandeko na nga na yebi yo na tambole kinshasa momana ordinateur na simbisa moto akopesanga ata $20 aza te et la nuit babengani mwana azonga na ndako bazongisi ye na ndako esalinga mpasi Congo tozokela bokoko intervenir mwana te en attendant losoki ba 1 million bozosenga soki ba 1 million 500 bozosenga de francs congolais bongo eleki mwana likambo te yango bandeko na ye boyoka ngai ya liboso na bengi autorité oyo ya mboka oyo bayebopesaka basoda mafindo bayebopesi bango baarme batambolaka yango boyebisa bango baponaka kote nini kobeta baponaka nani bakoki kobeta estce moto nyonso atako amenace fo bete masasi la première des choses faut komaîtriser moto o par exemple amenace mais une fillette de 14 ans mwana moke pe menacer moto wana koma ndeko oyo nayebi ete c'était 23h mais conscience na ye eye bandeko nyonso ya armée bandeko nyonso oyo koza na Kinshasa parce que militaire anazala na Kinshasa moto soda oyo abetaki munduki depuis 23h ya samedi pardon bocontrôler bokanisala maquette bokanga ye pardon nga naza na justice te mais nzambe azali ya mibale nasengi na bakonzi ya Kongo oyo ozomibenga bakonzi mpo na mboka oyo mpo mokonzi azalaka mpo na peuple nyonso mwana babeti masasi azali na kati ya peuple nyonso bozobenga mwana babeti masasi bazali parmi les filles du Congo bointervenir mpo na mwana oyo ya suka nasengi bakonzi na ngai ya parti
commandant le président Louis Martin Fayoul, CG de Vos, bino nyonso bakonzela ngai bokota na likambo oyo parce que ngai moko na kokoka te biso kolukuluki oyo ebandi lelo te kasi eyokolatendre na mwana lelo azwi bale kasi nasengi na bino bakonzi bolandela nga likambo oyo nga moko na kokoka te nga moko moyen eza te nga moko makoki eza te soki botiki nga mwana mpe na kokoka koperdele ye soki toperdele ye mpe ekosongaka bosunga mpo kundama kwasa memo anatanda akufi te nasengi vraiment lisungi na bino de part de gauche et droite bosunganga me bakonzi ya mboka oyo bolanda soda wana boidentifie parce que identification baminisio ezalaka te soda kwaki munduki to abeti munduki botuna ye te obeti munduki oyo wapi na Kinshasa bato bazokozokisa mwana masasi na Kinshasa à tout moment soki na kankokolo on dirait bato bazokuta guerre te bazozokisa bango na bamilite na bapolisier na bachikata barakade républicaine na kati ya vila Kinshasa bazobeta bango ya masasi bazokuta bango wa mutu lokola mwana nanga okosaka za kuluna mutu lokola mwana nanga okosaki amenase yo kobeta masasi pamba yo moni bana mavandeza bato molaki kobeta masasi to il faut que masasi bango so bakimi so bakimi to kangi moko opiniri to piniri ye baza parent yo poza parent tala siko niveau kuti ko pesinga pasi ngana ko bona kinalo kambongo lelo kwa masasi yo vandi bien na mwasi na yo vandi bien na bana na yo lobi lobo kinagara républicaine kuna fatia pesi mbongo okene modeli la fatia kuna oza à l'aise abiso avec le congolais bobo babiso na nzarabo babiso so basasi voilà bandeko oyo nazalaki na moyo koyebisa bino ndeko journaliste je crois bien l'autre lobi kuna akokanga bafoto akopublie nga moko na ndoleki déjà te mais nakangeli mwana bafoto mpona publie bomona donc voilà ka naza na moke problème naza nango baye bozali na Kinshasa boza na posa komona esika mwana azali okobenga nga na telefone yaka na kankokolo kombo ya mwana kombo na ye Molopo Dina kombo na ye Molopo Dina kombo na ye Molopo Dina. Alors soki olingi obenga ngai ozwinga te obengi mpe ndeko journaliste na numero na ye ya WhatsApp na plus 243 83 38 54 453 na bandeli 083 38 54 453 ou bien ozwi mpe numero na nga mpe ya WhatsApp ya madame ye mutaza na mwa telefone amukiza kusona na ndroide parce que banda beza na charge te mais la deuxième image aujourd'hui on a na plus de 143 beti 90 65 la bonne fona bimisango le na biso ni misanga na bimisango côté eza na mutute vraiment bandeko pasi Kinshasa à part na este Kinshasa par kuna na Goma bato bazokufa Kinshasa pe tozokufa guerre ezate basoda bakwa ennemi na biso bapolisi bakwa ennemi na biso afkaka jour yango ya 23h bauti ko mabana moko misa na bapolisi babeti bango babalere ye na buporta bande kona ngai bozoba makongole kona nini ezo ko bazokufa biso na Kinshasa na mwana abeti so mwana abeti mwana na soda abeti mwana na masasi mwana ngabaza rwandaise mwana ngapi akomi mwana gaga totika avanti mboka soki bokoki te botika yango na baye bakokoka mboka masasi ya leta bakontrola yango te me mboka na biso masasi bakontrola yango te mpona nini ngolimbisanga bandeko Vous avez le numéro, il y a madame 090 65 41 706. La bandeli 090 65 41 706. On a le numéro WhatsApp, il y a madame, oh, il faut directement. Au tient mon WhatsApp, aux adultes, parce que madame peut aller dans la charge, c'est pas mon bas, c'est pas mon dirigeant loco. Mais quand on a besoin de lui, ceux qui n'ont suivi, pour vous numéro pour tous en contact avec le monde. Voilà, passe dans la paix, ma wana na yé, nous sommes venus à Manga, Bakongomani, Nyonso, il y a Kushi Nyonso, à la série Bakongolais Nyonso, où il y a un souci à Bana, pour intervenir pour moi, à Bika. Merci.
message moi qui par rapport à la situation mboka ndeza kotambola eta ki to ebi ozana passe ni ko koloba pona ba imboka pona mboka la biso ndenge ezali kotambola guerre est to la lutte la muke zo continuer kaka zo silate moi message moi qui eta ki patrick eta ki moko pe ba imboka eta ki moko pe ba bundeli malgré to ozana passe moi message mo ki pona ko ngoni merci de journaliste Paul Lubina Bakisalika mo itali mboka omoni de journaliste ngai même papa na nga kufuna tongo c'était na base ici quand on a pris information au Congo l'Italie na tata na mama na ngana ba na ngana moko omoni bitumbo ngai na zokunda na bunango na marque faille on a zo na zali bosa caméra na yo de journaliste na kenda te pas Martin Fayoulou individuellement là il s'appelle Martin Fayoulou na yo c'est mon la politique na ça jamais ce que le président lui ayebinga na musalo na salaka pona parti so le président élu amona ngai pai na ye ndenge tozala ba réunion na binga le autre jour là peut-être pour le Martin Fayoulou na ye mais individuellement na ye na sengi pai tata mokonzi Martin Fayoulou na sengi ndongo na proposer le comment ngai na sala nga boui jamais ni ko ba bitumbo na bundaka na bunango pona ye soki nazola na Martin Fayoulou na bitumba mo Fayoulou azobunda kolo mboka za libéré le même bitumba ka pe na lingi ke Congo lo za libéré nde na yesima na ye pona kwa kuye pona ko pousser ye pona ko soutenir le candidat ya ye et kangana ya biso population ko dozo comprendre le Congo lingi ni ko donc bitumba dozo beaucoup nde pona ngai Congo lelo parce que inventer que le Congo est en guerre c'est faux. Bato ba kolanda ngai balanda même dans le réseau diaspora tu vois ça fait le Congo est en guerre c'est vrai citez-moi un pays limitrophe qui a déclaré la guerre avec la République démocratique du Congo. OK, c'est au contraire celui qui a déclaré la guerre avec le Rwanda s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est que moi je connais à le moindre escarmouche, Ngana Rwanda, guerre. C'est le seul président, le seul président dans un pays africain où il y a une guerre, ce qui est ça, c'est et ça, c'est Tina Bobi à Zomisi. Parlons du Rwanda. Papa, Félix n'est pas un micro, il y a eu un journaliste. La conscience en Félix. Pour les azotanga na mate pour les na conscience à Félix azotanga John Numbité mais John Numba Félix a présenté biso bagam Félix a présenté biso bagam comme problème Félix a présenté biso bagam comme celui qui fait la guerre avec la République démocratique du Congo. Je peux dire oui, mais comment? Avant les élections, Fayoulou dit Félix Zonga Sima, l'élection qui n'a pas été. Donc, contrôler le fichier électoral. Donc, vendre les Congolais, nous allons contrôler ça et nous sommes Congolais. Mindela Bazati, on a des Américains Bazati, on a des Bazati. Bisso, va proposer un fichier et contrôler le fichier citoyen. Félix a refusé. Mais tu l'as dit dans le livre de journaliste. Tout le monde nous dit à l'objet Félix, ceux qui ont l'équipe, l'élection, ceux qui ont l'équipe le 20 décembre, le forfait, forcing, au bout de tout le monde a vu la même chose. Quelque chose a créé une rébellion au groupe rebelle, mouvement, AFC, c'est-à-dire Alliance pour le fleuve Congo. A créé Alliance pour le fleuve Congo. Pour n'avoir pas se faire de Kinshasa. Comment l'éviter? Il est pesé bien voté. Qui trompe qui? Comment un président de la CENI, celui qui a proclamé M. Félix, le président de la République, peut prendre des armes contre ce même président? Non. Il faut Félix Nanga. Qu'est-ce qu'ils ont signé entre eux? Botoli Nani, Nana Botoli Ni, Botoli Ba. Le problème est que les sources à Bitumba. Congolais,
toyeb sa Félix appelle sa version ya bitumba ya nanga lingini d'où tout ça na nous sommes congolais tout bien les Rwandais pays nous sommes balingi société civile opposition catholique ECC église de l'éveil et force de vivre nyonso pouvoir Félix na opposant biso nous sommes pays nous balingi pas bien les Rwandais on va représenter na bango na mise au Congo nous sommes représenter biso kuna tout na bango vous les Rwanda toi Kagame, toi Museveni, toi Nanga, toi Numbi, quel est votre problème avec la République démocratique du Congo? Félix a aussi la moté, Bakora Signa, Akobo ya Faïla ya pour parler wana pour bailler la vérité. Akotira kondima dialogue dans le côté pour la dialogue wana. Akokene yena ba M23 te, akokene kaka yena Kagame te, pombe que ça yé. Yé akokene Boposa Kokende, société civile à Kokende, l'église de Kokende, Bayo la vérité, noir sur blanc, qu'est-ce que ces gens ici ont signé? Oh, ici, BT. Félix Tshisekedi a dit que dialogue était, à ce moment-là, ce qu'il y a un dialogue, il y a un dialogue. Mais là, on a un na Félix d'être franc. Vous avez la vérité. Tikape, moi, ma promesse n'a pas le bami. Mon konzamboka. Parce que les paroles ou la parole d'un chef est une loi. Maloba président de la loi. Ce qui est venu par service d'une force en main, appliquer en mot, parce que c'est une loi. Mais promettre là, service à Chilo Babaya, appliquer à la donc, de Konangaï, Mouken a besoin, le Lolandi avant-hier, va bombarder l'aéroport à Goma. Avion privé à bateau et la réaction de la République démocratique du Congo, c'est quoi? Nous condamnons. C'est ça la réaction. Nous condamnons. On va nous condamner, dit nous condamnons. Je condamne, il condamne, nous condamnons, vous condamnez, ils condamneront. Au Tigata Congo. Nous avons le RDC, le Ramakas, FADC monté en puissance, mais on a demandé FADC monté en puissance, nous avons saber qu'il est en Zoya, où est l'armée congolaise? Et les soldats vont foutre un salaire de l'écolo pour les soldats là. Quand il y a un soldat qui non, il faut qu'il y ait un moyen à FARDC, il faut qu'il y ait un budget à FARDC, il faut qu'il y ait un moyen pour laisser comme madame, pour qu'on ait un bon avis. Pas pas pousser, azonga, bon moi de faire la revendication. Mais donc les journalistes là on a aussi le savoir. La monnaie comme si l'Afrique peut aller en opposition armée, on dépasse les banques ça va bango parce que le Fayoum qui s'oppose à Félix, bazo benga Sénégalais, tribaliste, aîné, nanga qui prend des armes, va bêter ma boue, nanga, il faut opposer, il faut négocier avec nanga. Bongo Fayoum, on négocie avec des personnes qui ont donc, Congo, les Congo, tout Congolais a droit de se défendre le Congo. N'année ya monnaie. N'a le but que Félix Tshisekedi a violé le dos. Félix Tshisekedi a nié la constitution à ma pole. Félix Tshisekedi a organisé des élections les plus longues au monde. C'est-à-dire à tout pied constitution. Mais la loi aussi m'a mis de côté. Non, mais le c'est quand on a mis le bi, failli le minayer, à ça l'opposition n'a pas marché, il fallait leur marché. Mais Congolais ont dit que Ngaï n'a pas bitumba failli lutter. La cotisation. Failli opposition, n'a pas opposition, failli opposition, ils ont droit à Congolais ou non? Ils ont droit à Congolais, n'a pas droit à Naye. Mais est-ce qu'il y a des choses qui tombent à Félix Yandi, juste dans le but congolais, qui tombent à Félix Nanga, et ils allaient pouvoir, la Kabola qui a en gros, car cette série a confisqué les choses où il y a passé une Colocola, voir, et les lever de l'homme. Bisto congolais, donc il y a la bitumba, tant que Nanga a Félix, il y a une vérité à bitumba, parce que la bitumba, c'est une vérité exacte. Cause des athées, bisous à tout le monde. Torobanawa, conseil à vous, ça m'a dit, il dit, mais quand on éviter, on peut ça conseil de journaliste. Donc voilà, on peut ça pour la bombe de la passe.
Mboka est en souffrance. Les militaires congolais ne sont pas contrôlés. Les policiers congolais ne sont pas contrôlés. C'est dans mon pays, la République démocratique du Congo, où je vois un policier journalier. Un policier journalier. Dans notre police, on peut avoir même 50 000 éléments journaliers. Un militaire, un policier journalier. Mais ce policier journalier-là a des enfants, il a une famille, il est il va vivre comment? À côté de Nzela, ça va tracasser. Et maman, va y avoir des bateaux, de foot à la bangote, ceux qui font des gens troublés. Beaucoup de Nzela, Bamoto, Bazali, Mito, Bazali, tracasserie au Monaco, c'est quelque chose qui est préparé par le gouvernement congolais. Et la majorité de ces militaires ou de ces policiers-là sont des policiers qui n'ont pas de matricule, des journaliers. Alors, vivre de l'année. Comme on a beaucoup de naïs, comme on a beaucoup de civils, comme on a beaucoup de crime, pour vivre. Ça, c'est là pour vivre l'été. Donc, voilà ce qu'on a naïs. On a beaucoup de ça. Beaucoup de gens. Merci. Votons tous Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple.